balandi ya emission ya monoko ya mobange lumbaka solo kasi bimisa makambo ya malamu na kopesa bino mbote na kombo ya Yesu. Yesu azwa lokumu totiki pe mama oyo na maboko na ye atambusa biso nayebi ke makambo na bandi koloba deja mikolo oyo eza na bato ebele bazosepela te mais eza na bato ebele bazozwa ya motuya. Motu moko te akoki kozala na mokili ke bato nyonso balingaka yo to bato nyonso bayinaka yo. Nga du moins namonaka ke balingaka nga na 98%. Donc soki omoni ke non nayini mama oyo mpo alobaki likambo boye ekotala kaka yo na Nzambe parce que nga nayebi ke yo nazoloba ezali mpona kosunga ezali mpona kosunga bolimbisa nga mpona kosunga baninga bandeko. Alors na lisolo tokutaki kolobela ya tato ya Allemagne nazwi lisusu lisolo mosusu mpe masolo kuta ezali ozomona tata mosusu ayebisi nga boye mama makambo olobaki wana nalandaki yango na bokebi mpe makambo wana ezosalama ebele ngai mpe naza na oyo yanga lisolo mama oyo ezali mpe apepre lokola makambo ezoleka wana ngai sikoyo moluki makambo eza mwasi na ngai. Mwasi na ngai en tout cas mama azalaki bien na libota na ye asemeki na ngai tout ça tozalaki koyokana très bien. Mwasi na ngai azalaki na problème moko na ya santé nde akendeki église ntango akei église kuna mpe bateyi ye mpe ntango bateyi ye prophète alobi non eloko ezosalamela yo ezali bokilo na yo. Bokilo na yo nde azali femme de nuit ya mobali na yo yango ozomona makambo ya boye. Bon mibandeli mwasi na ngai abombelaki nga mais ifo mona kaka ke aza na esengo te soki nalingi natinda eloko epa mama na nga ye aza na esengo te mais liboso ezalaki soki nazotinda aza na esengo mais ekokoma vraiment ke azalaka na esengo te kende azotungisa nga bi mais ifo tokende église mpona boye yo ovandi kaka tokende église nga bi ngai nasambelaka na ngai na motema na ngai nasambelaka mais kende titi nabandi kokende église moko yebi ke mwasi nde motu souvent mwasi nde moto akende kundulaka bisika ya losambo nakendeki nazokende me okomona ke ndenge prophète azoteyela eza lokola azolobela ngai neti azolobela ngai ke naza na kozanga koyeba bona boye makambo ezoleka wana eza kaka bafemme de nuit bayaka okoki komona ke mama okoki komona ke ndeko donc biloko wana kaka yango wana. Alors amituni toyaki epa Yesu soki bafemme de nuit yango bazalaka oyo ezali ke soki ngai naza na mwasi na ngai bafemme de nuit wana nde motu babebisaka sante ya mwasi na ngai mais pasteur sikoyo alakisa nga prophète alakisa nga sikoyo nasala nini essentiel nde yango wana nde na kutana na ye moko pasteur vraiment nalobi ke sikoyo mpenza tosolola nde tosololaki na ye ale tosololi na ye ayi koyebisa nga alobi mo eza mpasi parce que omoni ke soki eza likambo famille na yo motu oyo olingaka balobino ke motu wana aza mabe okosepela na yango te. Alors tala makambo ndenge ezali tout ça aexplike nga tobondeli ayebisi nga tala basini oyo nga namonaki epai ya mwasi tout ça bona boye mama oyo ya yo en tout cas fotala malamu mama azalaka na butu azalaka mwasi na yo abi mama nayokaki pota na motema mama oyo ya ngai nde moto alukaka mwasi na nga mama oyo ya ngai nde azali mwasi na nga ya butu mais mama na nga monoko ya mobange mama na nga wana atikala kobota mwana mosusu te mpo nga ntango nabotamaki na opération césarienne oyo ya bamboka na biso wana mama alingaki akufa nde masolo nayoka kaka na bandeko na bafamille na ye moko mama alingaki akufa mpe naza le seul garçon mpe le seul enfant kako ya mama na ngai sikoyo mama nayoki pasi prophète ayebisi nga boye nayebi ke kosala opasi mais vérité ezali ke mama aza mabe aussi longtemps ke yo kocontinue kotindela mama na yo biloko mbongo
yebaka ke ozolukela mwasi na yo problème pe yo moko ba problème na mosala. Maboko ya mama na bino ebeba, maboko na ye eza ya kobeba. Soko tindi eloko epai na ye okomona ke na nsima okopambolama te. Eske omonaka bongo te? Ayi mama nakanisi me nazoyeba te. Mama naye kobima epai ya pasteur nalembi nzoto. Nakomi na ndako fomona mwasi aza na esengo po ayebi ke lelo oyo nazwi wana nga na mama na nga tokokabwana kaka. Mama eza pasi. Butu momba nalala te. Naosaka tongo etani mama nabela tension. Nake hôpital tension 18. Tension 18. Mwasi na ngai tension boye nanu namona te bamakambo ngo komi boye bona boye nabenga pasteur nabenga boye. Mama nabi na yetika bapesanga nanu traitement bongo tosolola. Nazwi traitement docteur atuninga soki naza na problème nayebisi problème pa docteur bokanisa kaka docteur aza mundele. Mama na bosana yi koloba nga nazalaka nde na Irlande. Docteur aza mundele na expliquer ye ba problème naza nango. Docteur wana pesinga conseil abi soki eza mpona famille na yo yo sala oyo okoki kosala kolanda te oyo mutu mosusu akoki kolobela yo. C'est ça. Kozala te makanisi na yo keboye zongisa makanisi esika moko po vivre. Mundele mtazoloba nanga boye. Mama minoko mubange mwasi na ndako tango nga na ye koloba ke te tokomi fin du mois ndenge nasalaka natindela mama quelque chose. Mwasi elongi ekangami. Mwasi abandi koyembela nga banzembo na ndako. Banzembo tobengi banzembo ya église me banzembo siko ya mbwakela. Zomo banzembo ya mbwakela azobwakela ngai. Zomo keso na tika tena kufa soki bo ebele makambo lekaki wana mama moya kolobeza te. Me nazana mwasi na ndako. Nazolinga siko ke muntu moko asolola na nga to asolola mwasi na nga po a comprendre ke makambo bazoloba na ye eza bongo te. Mama na ngai aniokwamaki. Nakotika mama na ngate. Na wana mama mnokwa mubange na yaki na disolo epai na yo. Makambo eza ebele nalobaki ke nakoyaka lisusu kana makambo ndeko mobali. Salisa mama na yo. Pesa mama na yo. Eloko okoki kopesa mama na yo. Mingi pe ezalaka famille ya mwasi bazalaka mitema malamu me famille ya mobali nde bazalaka na bondoki. Mama ya mwasi ana problème te me mama ya mobali nde mutakozala ndoki. Bandeko eske Bible yango tozotangela yango ndenge nini? Me tokotaka pe na Bible te. Mama ya mobali azandoki. Bongo mama na yo nde mutaza madame. Apesa mama na ye te loko. Pona nini mama na akubuma ye. Eloko akoki kopesa ye apesa ngo na église, c'est ça. Détail musu na bosani. Apesa pa basale nzambe. Soka zalaki na $150 atindela mama na ye. $150 wana apesa ngo na église oli apesa na mama parce que mama akubuma ye. Totanga ka Bible malamu basala nzambe. Ba enseignant nde bakozwa problème na mukolo wango. Yo baloba na yo nini otanga Bible te ngana kamo kande babutu bisiko yo tokuti kozala ya ngambo yo nzambe amemisa biso ngambo nde yango wana ngana linga kutanga mingi nasaka focaliser na place wana me ba mususu baza focaliser kaka yamba reçoit nzambe Yesu alobi na Matthieu 15 soki toke kotala alobi boye bayebisi ebe bayekoli na yo baliaka sanke basukula maboko po bato akala po alia kosukula maboko elingi koloba ke ndenge bato basalaka neti bato ba église musu na otanga kombo te soki alingi abondela
olia senga nanu bolimbi sepa ya nzambe ye lokola babanake sukola maboko ya bandi kosukola maboko na makolo na munoko na misu tout ça munoko ezali nde makambo mabe oyo olobaki osenga bolimbi so sukola ngo na makila ya Yesu makolo ezali etamboli na yo. Me Yesu alobi boye bino bozolanda coutume na tradition bozolanda tradition ya mboka koleka mibeko ya nzambe. Esika nzambe alobaki ke ba pesa ba honore ba parents me bino bozoloba ke o nazalaki nango pona kopesa baboti na ngai okene kotanga ngo bien o nazalaki nango pona kopesa baboti na pesi yango na nzambe. Mais non opesi nini na nzambe? Nzambe abi honore ba parents ozana mbongo na église soko zo servir église pe ezozwa me mama na yo baboti na yo bazanga te yo koloba te ngalo kwa na pesi na église mbongo na nga kutu mta kotusha ngo sa te mobangia mama wana mobangia tata wana akokufa na kindoki na ye pasteur soki mama wana to tata wana botaka mwana wana te mbele mwana na yaka na église na yo mbele mwana na pesa ko badimi na ba offrande pe to za la reconnaissante to bonde la pepo na baboti ya baninga. Pourquoi ko dévier bana ya batu boye? Ezaki toko te, ezaki sumu na miso nzambe. Abi po bino bo honore ba parents bo te wana nyonso na pesa ki na église. Ato pesa ka ndenge ni na église, mais soko sunga ka baboti na yo te c'est rien. Il faut baboti no balo baka quelque chose pona yo. Ba pambola yo. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Tout biso basi. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Sois bénie, ma sœur. Oui, Dieu va te donner encore. Wana yo bien. Ngande mna pesa ke belé l'église. Mais baboti. O baboti yo. Pesa ka bango lo côté. Basala nzambe tozala quand même na mitema. Tozala mitema ya boningo. Totika avarice. Totika lokoso ya mbongo ya batu. Totika égoïsme na égocentrisme nyonso kaka yo ongoloko na papa na mama ya mwana mwasi na mwana mobali bazwa kata ndambu te okomisi bango bandoki me bango mtu abokoli bana wana te soki baza bandoki sambela kindoki eza lokola maladie ata ozomona bebe azobota balesi yango na libumu bebe moko ya moke boye balesi yango okosala nini? Mokomosu tata moko abenganga mpona makambo ya kindoki maman vraiment bana bandoki famille na ngai bona boy surtout maman na ngai na lobi na ye papa awo benginga uzana mwana bebe te po ya lobaki na ndeko na isa sandoki ngabi bon ndeko no zoka kindoki ndengene o baba ndiko yebisa bien l'église OK tango zo benga ngai mwana zo déranger zo arrête de me déranger wana siko bebe wana okoki ko bomaye okoki nga bebe wana akufa ote ngabi siko siki bebe wana zana iba pesa ke kindoki na hôpital okobwaka ye ote mama pona nini ngabi mais pourquoi siko kindoki place wa pesa la kango témoin azalaka te eza lokola maladie eza lokola balesi mutu poison bo memaye malembe ti akangolama basala nzambe kolo mwana vraiment kolo mwana azolia mbongo mwana na yete mais yo zo sepela ke mama na zanduki tata na zanduki akolia mbongo mwana ete ngai nde mutu na kolia yango ozomona ngo normal ozomona ngo penza malamu un jour kozongela yote ato lobi oza mosala nzambe obondelaka osalaka bona boye nzambe azotala motema tobimisa nanu bato na makambo wana yango bible ezoloba na biso ke boteya sango malamu na Matthieu 28 na suka lobi abi bokomisa bango ba disciple pe bo baptiser bango yango na monaka ba pasteur bolimbisanga basali ya nzambe belé ba mikomela ki même ba disciple te me bango sikoyo nde bakoma kosambela nzambe bango nde bato bakoma kosalela koleka bango nde bayebani me ye moko aza disciple te tozonga nanu na kati ya bonzambe bandeko nalanda nzambe na ngai natala namona na bible namona na kati ya bible mama oya ye na mwana aza koobela mwana aza kotungisama na milimo mais Yesu réponse oya pesaka ye wana parce que bazalaka na kondima te
abi biloko ba santo za bambwa te Yesu alobi bongo donc Yesu a considéré moi si wana mbwa oya yoka liloba nzambe pe abwakisi yango hein mais mwana mwasi alobaki bambwa pe baliaka biloko ekoyaka na si ya mesa hein botika bato balia ata biloko ekoyaka na si ya mesa oyo ezouta epai ya nzambe hein oyo eza mateya solosolo mpo motu abima na ignorance na kozanga koyeba mutu aya koyeba mutu ayeba ke soko yepa Yesu Yesu azalaka nani na vi na yo Yesu bino bokomi koteya eza lisusu Yesu wana te eza lisusu Yesu te Yesu Masiya te eza lisusu ye te bokomi koteya Yesu mususu hein Yesu mususu akabolaka Yesu mususu oyo abangisaka Yesu mususu oyo bino bozopesa na bino bozopesa pouvoir na gloire epai ya moyini moyini alingaka bokabwana kopesa mama na yo te pesa pasteur non 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 eza ngambo na miso ya nzambe yo ozolanda émission oyo nga nazosunga yo na Saint Esprit soza na problème ndenge wana baboti kende kosenga bolimbisi émission oyo kolanda na koexpliquer bino makambo soki bakobenga nga na motu te soki nga moko nde motu na kolobela na koyebisa bino makambo oyo elekaka na bamondo wana oyo ekomaka ke ya solo yo okufa oyo ekomaka ke yo obonga te puisque yo ozokanisa ke oyebi te okanisi oza mayele te bazomema na nzela mabe mama alesa yo amelisi yo libeli papa azokende mosala surtout na Congo kuna tamso azotambola makolo Kingasani ti ville po eza kaka lelo te nde bato bazotambola makolo ebanda nango kala papa azotambola makolo banda Kingasani ti na ville akende kosala na bata akende kosala na nini akende komema basaki esika songolo pakala aye na mon quelque chose hein mama zwi abandi pe kosala oyo aye bamususu bamama nde mutu basalaka ake koluka vraiment lelo yo zwi hein lelo yo zwi ezalo za kuna na Congo ezalo ye awa na poto vraiment reconnaissance ezate na baboti wana reconnaissance komi kana pasteur bokutani ne kaka lelo yenda komi nzambe na yo yenda komi parent na yo pasteur tika biloko prophète tika biloko na silisi nanu te pona yebike lokola na bandi yango boy bato wana kobenga pe soki babengi te na zakaka na mateya oyo na koteya boy oyo akozwa azwi oyo pa azwi te etaliye toza na tango ya suka fo toteya liloba nzambe toteya bato Jésus Christ Seigneur ndoki te mutu aza Seigneur pasteur te mutu aza Seigneur mais Jésus Christ nzambe apambola bino nde tokutani na mbala oyo ekoya